Mbote na bino nyonso bolandaka maman Eliane Onitu TV. Lelo ezali maman Eliane Onitu te, mais ezali mes cœurs na bino o bon mesana ko mona tango nyonso na Eliane Onitu TV. En tout cas na ye liboso na bino ko beta bino mo lisolo mo mokie car ndenge ezalaka. Mais avant ko banda lisolo na ndeko maman ndeko papa partager live ou partager émission oyo na bandeko partager yango pona o édifier pona o baksa un plus la vie ya mutu mususu. Na pesi merci na maman Eliane Onitu o atikelinga ebonga abimi ki fanda o mena o beta mo lisolo o solo na ba oya yo. En tout cas ba yanga yo bolingaka mi cœur o bolingaka maman Eliane Onitu TV na ye liboso na bino na pesi bino ba gros bisous. Ba bisous na bino yango. Baby kande zalaka. Maman Jenny Mongai, na pesi yo ba bisous. Maman mettez la main de ma maman, na pesi yo ba bisous côté zali. En tout cas lelo na ye na mo lisolo moko boy. Bandeko eza ndeko moko boye amuna kinga kande to sala ka théâtre na biso bino boye bi kane na likana famille bota pa maman belle vie. Absinga abika to kuta na zabi amika. Alinga na pesa lisolo oyo et pas maman belle obi apetelo sala ngo moi eloko moko boye ngapsi lisolo ngo eza nini nde abisinga te na betela okaka yo zande konanga peut-être okoko pesa ngata moi conseil par rapport ya makambo oyo na ozokutana nango na entourage nanga ngabi likambo ngo eza nini ndeko maman abisinga bi maman nanga naza na camarade nanga moninga nanga moko tozaka na esika moko abia ngai na mona ke moninga nanga vraiment na se confiaka na ye to fandaka to sololaka to sekaka. En tout cas na mona ka ye moninga nanga na se confiaka pe moko epai na ye ngapsi bon epokoza na moninga bongo eza mabe abite eza mabe te abi ko komesana na moninga to fandaka to sololaka abi me moko soki na pesi mukongo lisolo to betinga na ye na yoki on pa mutu mususu mais tant no yo kongo na ba détail nyonso oyo nga na solo na moninga wana na yoki on na ba détail nyonso kuna abi ya liboso na beta ekara abi bon peut-être eza coïncidence ne moninga beti abi taye lisusu ka neza to solo li ensemble to seki to fanzi na meki ko se confier na likambo ko to seki to solo li muke apesi mo conseil ka ndenge zalaka na pesi mu Congo na yoki e côté mususu na ki côté mususu na yoki kaka même ni solo o nga na beta ki ndeko moninga me na yoki on pa moninga wana na comme deuxième fois il y a troisième fois to yoko fanda et la moninga mususu ay kaka lisolo onga na betela ki moninga wana to sololi to beti solo to kutena moninga moko to tanga ki batanga na ndeko wana na école primaire atanga kande za ka retrouvaille mi cœur bonnie bien to yambani ki te boni oza bien boni kinganya za bien nde camarade oyo to monana mekutu kala nde alobi yeba moninga na batalanga na ye na primaire abi na kutena na ninga ni boy nde moninga wana zo yebisa bi atuka sala attention na moninga no wana botam yo mona ka ye moninga mais tala to ngana okutu to mona na kala mais aye ko betelanga masolo na yo na tunie bo mona na kabie biso to mona na biso abi en tout cas eloko wana esala kinga bien te eloko wana esala kinga bien te abi mi cœur atayo moko nga na se confiaka na ye abi me na sima na nga okoyoka azoloba mabe moko mpona nga azotonga ngai ozo sentir que tango moninga mwasi azoloba likambo wana azodegager haine moko boye azodegager jalousie moko envers ye nga bisi mwa mama ndenge oza na otonga ba immeuble osomba ba concession toni abi eloko te nga bibo welela te eloko moko boye abi eloko te ngai kutu au contraire na considéraka ye ndeko na nga na considéraka ye ndeko na ye nazwaka ye lisusu kwa moninga te taka nde balobaki camarade mosusu eleka ntango mosusu elekaka bondeko yango ye nga nakomisa ye ndeko na nga azalaka su camarade te ndenge na yo oyebisa ye nga bisi en tout cas bandeko nayebisi ndeko na nga omoni mutu mosusu yo omona ye moninga ozoseka na ye mutu mosusu yo omona ye azan yo ozwi ye lokwa ndeko mais ye azwi yo ndeko te ye azo na kati na ye azo dégager eloko moko boye azo dégager haine moko boye envers yo ozoyeba te aza na jalousie moko il suffit kaka mona olati ata pantalon kaka ya pamba
osombaki ata na friperie pa na ye na kati ya motema esepasepeli na motema. Il suffit amona oka kozolia ata baguette pamba na kati ya motema na ye motema yindi ndenge nini ye azolia lipa wana, ndenge nini ye alati pantalon wana, ndenge nini toza na mokili ya Nzambe. Nzamba pambolaka mutu na lolenge na ye. Tant balobaka le panier circule encore et circulaka pe pona mutu nyonso et circulaka kaka pona yo mutu moko te. Tant Nzambe balobaka Nzamba za roulage. Nzambe soka afongoli kota 24. Afongoli na kwa 24 c'est que akani quelque part po bata kolo baleka. Tant ko kanga boy akangi boy po bata sepe basani baleka po eloko ne eloko eza na tona yango. Botika motema mabe envers baninga. Biso toloba to bano kansaka ke koloka eza ka ko pumbwe. Te motema mabe mususu ekoma kindoki. Jalousie mususu ekoma kindoki oyeba te. Okosala jalousie na mwana moninga pona nini? Bandeko. Jalousie na mona muninga pona nini? Muninga eko se confier na yo. Muninga ye na wazuyo lokwa ndeko na ye oza su camarade te. Muninga zuyo vraiment boy yo siko kote yo fandi otale place wana senga ke ngana zala wana. Ah bon? Yo Nzambe. Yo ndo zuye Nzambe siko yo. Po Nzambe ne mutu abaki zala esika wana. Nzambe ne mutu alokota mutu na se atomboli ye. Nzambe ne mutu ayebako atande tobotama na ba famille nde toza boye epeselema ya mutu nyonso te azwa mbongo ebele Nzambe ayebaka degré nini apesaka mutu oyo abongiselaki abite oyo akozala na 9 oyo akozala na 8 oyo akozala na 7 soki mpe Nzambe alobi bino nyonso bozala na 10 eza kaka Nzambe. Ezaka Nzambe eza ba effort a mutu te siko yo okoya koyina mwa muninga obanda kotonga ye obanda ko dénigrer asala boy osepeli te ame osepela te mitali yo me yazo continuer vie na ye siko tant yo osepela te na mwa muninga to sa neti ndeni tant yo osepela te na lipambola muninga to sa siko neti ndeni intention na yo eza nini na vie ya mwana mbato. Intention na yo eza ndenge nini na vie ya mwana muninga koyina ye pamba kozwa motema ya keto ona ekomi keto ngai bisi mwa mama sa attention sala attention ndenge ozomona bandi boye kindoki nyonso yango wana yango tomonaka mutu mosusu afandi basali ye mabe mpo anini osekaka na mutu nzoka nde azoyina ona kati ya motema amanigose aye basali yo mabe. En tout cas bandeko toyeba kozala na bolingo na mitema totika jalousie eza nango na ntina moko te balobi moninga bali sepela balobi moninga azwi sepela moninga boti sepela moninga sali boye sepela po ntongo yo ozosepela bongo Nzambe mpe azosepela na yo abi mwana nga sepeli na lipamboli oyo tikanga mpe nabakisela yo me ntango yo ozosepela te na lipamboli ya mwana moninga yo kasi Nzambe akosepela na yo osepela no te osepela na yo te osepela na yo te ata ya mokie te okofanda banoloba nde nini eloko oyo depuis na banda kobondela ezokomela nga te nabuki mabolongo nasali bagene osali bagene me motema na yo eza ndeni envers entourage na yo eza ndeni envers baninga na yo motema na yo eza ndenge nini envers mobali na mpo bato biso mpe bayina mobali asala mobali ne zuwa siko te na ndenga bolingo na ndenga mabe na ndenge ya mabe yango omonaka mwasi abomi mobali po zu eleki mobali abomi mwasi po zu etondi na motema zu eza eloko mabe ekopuse mutu asala eloko ya kanaki te okosala eloko na sa zu ofandi vi na o mobimbo komi ko regrette ofandi na esika moko komi ko regrette mpona nini otondisaki motema na o na likundu motema mabe motema ya diabolo. Jalousie eza diable parce que diable tango aviaki trône ya Nzambe babambaki ye na se eloko ekoyisa diable na se eza zuwa
alulaki trône wana alulaki trône ya nzambe alobi tikanga mpe nakoma lokwale or place wana ezalaki destine na ye te. Qui te dit que place oyo ozoenvie eza destine na yo? Okokoka te ha okobambana tika nzambe atombola yo keba komitombola likolo frère Moïse Matuta alobi keba na komata okoyoka vertige keba na vertige komata na lolendo na yo ozokende na orgueil na yo ozokende omata keba na vertige. En tout cas epesa inga pasi mingi na baki te na kokotika likambo okoyete parce que bato ebele bazo vivre eloko wana bazo vivre ba jalousie envers baninga bazo vivre jalousie même au sein de la famille. Jalousie ça ya kanisaka nini ya monaka nini ya lobaka nini ya akatsaka yende mutu akanisaka vi na ye ndenge nini akokosala ndenge akokokoma ndenge kopesamela ye pendant que yo ozo réfléchir ya koniokola mwa moninga ya kosala zuwa na mwa moninga ozo réfléchir ndenge nini akokotisa 1 plus na vi nanga ndenge nini akokotisa 1 franc na poche nanga bandeko tososola vraiment tant eza te ya bafutilité obanda kolandela mutu na nsima tant eza obose obule elo nini nakosala nakokende ndeni nakosala ndeni mpo nakoma esika oyo na investir nasala boye namata nakita nakende nazonga nafandisa oyo yanga makambo ntango yo ozoperdre temps ya kolandelaka vi ya mwa moninga amataki akendaki azongaki mwa moninga oyo ozolandela temps azosala azobule ndeni akotisa 1 franc na poche na ye. Nasi to comprendre toke nango bien eke bien. En tout cas merci beaucoup. Ma maman Hélène Nitou que j'aime beaucoup. Mon papa Nikens que j'aime beaucoup. Mon papa où mena na ngwene na yo ngai na ça il a toujours conseillé maman nanga pesanga maman Hélène Nitou ayebisanga mimi ya yo eza yo muninga za atomoni ya ye ndenge nezotanga eza ye kozala na motema mabe envers mwana muninga te oyebi te ndenge nini azoelaki yango bato mosusu baza bato kosimba te okosalela ezuwa nzoka naza monelaka bilakeli mabe ozongela to comprendre kitoko. En tout cas merci na bino bolandaki mi cœur nafandi na ngwende ya maman Hélène atikeli nga espace abi sakana nango yango ala yaki na solo na bino mwa mukie kopesa bino conseil oyo na lisolo na partager bino pe mwa lisolo oyo esalaki nga pasi na yebisa binso que mokili oyo tokomi nango ekomi temps ya mabe totika convier totika kosala moninga zuwa totala nde ba vie na biso totala oyo biso ya plus important eza souffle de vie oyo nzamba pesi biso oyo eza plus important eza souffle de vie. Tant yo zolanda muninga obakisa 1 plus na vie na ye. En tout cas merci beaucoup, merci na mamete danga mamete moi c'est bato papa et mamete la mienne de ma maman Génie Mongai, le poumon de ma maman. Kitoko na lingara bino makasi maman Alice maman Ade na linga bino ba maman nanga parce que bino pe bolemba nga te bozala ka na pona soutenir nga na musala na sala. En tout cas merci beaucoup na ndenge bozwi temps bolandinga côté nyoso bozwami apesi bino merci pour santé ko partager ko liker émission oyo pour édifier bato mususu ya bongo nde tokutani na mbala mususu na prochain numéro na lisolo pe mususu.